kende côté ya Martin Fayulu lokola yebi yango te akoyeba yango lobby 10 avril 2021 bino sikobo kende côté ya Martin Fayulu boteya ye bolakisa ye concept mibale wana union sacrée ezali philosophie ezali une philosophie une idée. Puissance ya liloba eleki ya lisasi bandeko balandi bino nyonso bozuli bakumalamu ya kolanda biso nzela ya Vision Plus Télévision topesi bino mbote pe kimia ya nkolo nzambe eumela bisika nyonso bokutani lelo toza na esengo ya koyebisa bino ke toyambeli bino moko ya bansomi ya Kinshasa azali ntoma mokeli mibeko ya engumba mokonzi Kinshasa na ndako ya bakeli mibeko mpona etuka eye mwana mboka Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi oyo azali penza moponami ya Limete commune ya Limete nde etinda ye kuna na ndako ya bakeli mibeko ya engumba mokonzi Kinshasa azali moponami na kati ya liste ya Mouvement de Libération du Congo awa na parti azali secrétaire national chargé ya mobilisation et implantation na kati ya MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ye tosolola mami matali pétition ratée ndenge tozomonela yango na Godé Mpoyi honorable président ya Assemblée provinciale de Kinshasa pe na balandi na ye mosusu tokolobela pe lelo yo bozangi boyokani ya mokambi ya engumba mokonzi Kinshasa excellence Gentini Mbaka na adjoint na ye Nero Mbungu na mokita pe tokozanga te mwa moke ayebisa biso union sacrée tokomi wapi me lokola balobaka tu seigneur son honneur ye azali mpenza mokeli mibeko ya Kinshasa tobanda na makambo matali mboka ya Kinshasa kasi na yango tobandi na kopesa ye mbote moponami mpe mokeli mibeko ya engumba mokonzi Kinshasa honorable Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi mbote na yo mbote mingi de Gosteve mbote mingi na matumoli na yo mbote na bamilitant mpe bamilitant biso yo sa MLC kinois pe kinois boyamba mbote euti epa na yeme somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba comme prophète politique maître de corps pe bobo sanakate il faut kobakisaka Nirangongo le plus silencieux de tous ces derniers temps bat bazoye baté c'est comme si comme une déception pour le peuple bat baloba ke mokolo ya kobima na ndenge bayebela kaye wana nde bakozela doublé mais lelo yo banda bima bazo comprendre souté kimia na kimia ti bokoti union sacrée kimia na kimia bamongo baloba batela monoko motema sanduku ebele baloba loba awa ebele batatola awa basuka wapi maloba na bango ekanga bango Jean-Pierre Bemba azali moto ya bwanya ye azaka biloba loba te tina wana omoni bana ya Goma likambo kombo bapesi Nyiragongo bana ya Goma batu bapesi ye kombo batali babengi ngai bwana habari gani abi mzuri sasa hapa kugoma tutasumbulia mambo yote jina ya Jean-Pierre Bemba inakuwa Nyiragongo yeso ki avandi nye bato bazobanga akoloba akobima volcan ezalaka bongo Nyiragongo soki sanzite bato nyonso baka tranquille te une année 2 ans 3 ans boyebi te mais mokola ko sanz mambo ya pita mbangu babani ba donc Jean-Pierre Bemba c'est ça soki avandi nye ba salon politique nyonso bazali tranquille te yango bato na Goma bapesi kombo Nyiragongo mais soki pe alobi likambo na ye
Et nyokola bato boye te batomboka pamba côté simanango. Ah, il avait raison. Neti bazo nyokola bino na union sacrée. Te banyokoli biso te. Banda ba ebisaki bino bozwa kaka. Non. Baninga mususu bazo wela ba 8 ba 5 bino kaka 2 3 bobandi be kimia bozo réagir te. Ndekosteve. Bozo bangande. Ndekosteve. Oui bi. MLC to koyebisa ba congolais pe ba congolais baso. To sali à peu près depuis 2006 hein. Ti lelo oyo. Tokota kana ba gouvernement te. Mais MLC égale MLC. Bato bazo la biloko wana bangonde biloba loba ba polo zouta na ba oyo ba wela kayango po bazala soki baza wana te ba ozala te soki pe balongwe na gouvernement moni parti politique na bango ekufi mais biso depuis 2006 tozaka na gouvernement te ba oyo nyonso balukaka kokoto na nzela ya mabe tolongola bango toradia bango na ba niveau nyonso secrétaire général ba secrétaire nationaux ba député na biso bo ba meka kokota radier okoti radier et koloba nini na makambo ya union sacrée ceux qui ba kopesa zéro et ça abisa va tuer bozangi po politique ceux qui ba tata on ezali ba yo wana ba yo bazaka po mouche ba ngonde ba nga komika kilo chaque jour hein ça vandi ba kameki kilo atala kilo asaka zamwa na moto azela nzoto malam lokwa bangai boy na landa kilo te soki na ke kilo nde na souci ke ah boy na mati su koleka te na kitisa mais boy ya mike wana balonga omona ba 52 kilo 42 aïe bah c'est un bâtiment 3 atala na kokite non voilà justement nous voulons dire que le MLC a ça na tembe la parti politique monte mais la parti politique nous son RDC ba yebi MLC oyoki différence hein ba parti politique nyonso ya RDC ba yebi MLC mais MLC a ça na tembe la parti politique monte oh poids politique oh boy tata kaka na kisasa oyo dimisa ba leader politique na yo ba ya na victoire mosusu akoma na victoire bato bamona bayebi te to bayebi batalie balekani mais kamata jean pe be matin na victoire on ancienne gloire te ancienne gloire omonaki yango ate na marche contre makambo ya Rosa ya Ronsa yo monaki yango te hein déploiement militaire esalema wana baempêche bato soki baempêchaka bato te hein ça aurait été un cataclysme pour la première fois. Vous avez vu un cataclysme. Honorable Moïse. Yo, Koti Sabemba, tina moi les ezali nde solo. Nga na koti ya moi épinière te. Oyo na lobby ezali nde solo. Moninga na bino opanyisa ngo. Zakari Baba Baso na pese mbote pa ezali. Avandi botabino. Jean-Pierre Bemba ana gwa. Asaka bidon muti. Ana gwa plein on terre. Ana gwa. Moni mutabosembo. Expression profonde du cœur à exprimer le Cameroun dans le bien. Hein? Non, je veux, c'est par là, je veux dire quoi? Mboka na biso tambola malamu te po tolinga ondima baninga te. Omoni motema ya Lucifer. Motema ya diabolo. Olinga kondima moninga te. Je peux bemba jamais au mona ye avant da koluka tembe na bato. Azaka na ngote. Biso pe merci, jamais te vendre ka tembe na bato. Moi, je parle de Jean-Pierre Bemba. Je ne parle pas des autres leaders. Et quand je parle de lui, je dis ce qui est et non ce qui n'existe pas. Bon, puisque vous avez encore une réunion sacrée, quand les gouvernements, qu'est-ce qui bloque? Parce que les loyaux, Bino Baïbi, qui appelle ça qui crédit dans la consultation chef de l'État, tant que Monier, oh, si on dirait, maman est remis sérieux. On entendait aussi de lui apaiser pour le bon fonctionnement, mais jusque-là, il s'est tué. Comme moi bloqué, ça fait 2 mois, tous on a des premiers ministres. Qu'est-ce qui serait à la base de Makambo? Et si blocage est ça, à son niveau, il y a Kinyirango, pourquoi Azopé sa solution? Oui, au longi, mais question on a coupé son réponse en tant qu'individu. Okay.
acteur politique et analyste indépendant. Politique. Les alliés, ça n'engage pas les MLC. Ok. Ngai lecture na ngai mbeba moko esalema wana. Fongola. Tango ba délocaliser débat. Débat elongoi na espace politique et commis parlementaire. Kuna ndeko koyoka oui député un ministère. Oyoki c'est là où esika union sacrée et qui koza porte et qui koza buru yeke. Eza makambo esengelaki esilisama na kati ya triumvirat. Président Chilombo Félix, président Jean-Pierre Bemba, président Katumbi. Bango misato. Banaka basilisa makambo ya union sacrée nyonso. Bongo sikoyo ba pesa yango na kati ya ba institution esalema. Metango schéma ya président de la République na parti politique na ye. Ba mona ki koluka majorité na bango nde bakende na assemblée. Ici kotia mobulu. Et pourtant, il y a décision na ye ezalaki une décision populaire, une décision publique devant le Congrès. Initiative azwaki il y a eloko babengi consultation. Ezalaki parlementaire te, ezalaki consultation populaire. Union sacrée ezali populaire, ezali pour la assemblée te, pour la organe délibérant te. L'union sacrée n'est pas parlementaire. Les parlements doivent intégrer les vertus de l'union sacrée là-dedans. Et non aller au parlement pour donner à l'union sacrée l'impulsion. C'était ça la grave erreur. Dans le komikuna aïe, parlement, et bani kopé sa yango, nyonso tout vivre. Voilà. Kuna ezali nani akotikala. Mwana na mwana. C'est ça. Bokoso makasi. Oh ngai personnellement, masala ka lecture yango wana. Parlement est compliqué parce que mon taromo luka yeba kina moi 20 députés na voilà. Moi des ministères. Voilà. Na luka ministère we côte sa mbongo. Voilà. Ah voilà. Likopa. Moni e comme mamba bor na ngai ngoyo. Bor na ngai ngoyo talaka kama super na FCC balaki na ba poste tant ba côté ba ko vendre na chômage. Voilà. Alors siko komona nini? Malheureusement eloko wana ekei ko pesa tusu makasi na oyo to boyaki. Oyo union sacrée boyaki, c'est-à-dire le résultat de l'élection passée. C'est-à-dire bokei ko bénir élection résultat de l'élection wana. Pour to yebi ndenge nini ba député ebele batonda wana bakati bato na ko bapesi bato na ye bino ko balongola bino 5 ouais bapesi bango mosusu kopesa omoni donc tokei kopesa bango confirmation et la grande crainte est-ce que tango union sacrée esalemi nde na vote est-ce que na mitema union sacrée ezali tango FCC ekufi na vote bongo na mitema FCC ekufi. C'est là toute la question. Il y a risque que beaucoup de bateaux entre bango. C'est ça le grand danger. Il y a que délocaliser le débat. Il y a concept union sacrée et l'homme la politique et qui continue à parlement. Ok. To sosoli mambi matali union sacrée to kende na mwa lombango sikoyo to simba isiko ya fandi. Oza moko ya ba pétitionnaire pour le départ, il y a président et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Boudem Kadima. Mais banda qui bozo reproché na nini peut expliquer biso nini sala ki ke boko mako silika mokolo wana na plénière. To reprocher makambo etali gestion na ye. Ata soki ye azolinga ko déplacer débat. To reprocher ye modalité pratique et construction d'un bâtiment. Deuxième bâtiment à 4 Oh non, Abel Mkeba Banda, crié en 2019 avant qu'il y ait un cas. Pour reprocher, il y a mis balai, pour reprocher transaction et salemaki
mpona makambo ya bajip oyo badepute provinciaux bazwaki koprofite na occasion koyebisa population ndenge bato mingi bakanisaka soki okomi depute bongo leta apesi yo jip te leta apesaka moto jip te ezalaka nde babanke to bateki mituka bayaka kosolola na badepute oyo alingi azwi bongo afutaka ye ndambu boye nde ezalaka bongo mbala oyo Godin Mpoi akei na banke bapesi ye misolo azwi misolo akei apesi moto moko boye moto wana akamati ye kopesa bajip na banke badepute oyo bazwi bajip bakofuta baintere epai ya moto aye na bajip bato bazofuta ye mpe baintere alors que mbongo oyo ekutaki na banke bakoki koloba na afrima bon livre biso mituka autant qualité boye na boye banque tel tinda mbongo kuna oyo esalemi tino bapesaki intermédiaire mosusu aya kobima on dirait ya déficit bato mpe chaque mois bakataka bato donc bakataka badepute 2 fois intérêt epai na banke intérêt epai na moto wana mpe kokamwa boye mbongo ekendeke kuna te totuna likambo wana ya misato likambo ya basalaire na biso comment badepute mobimba baretard ya basalaire 2-3 mois 4 mois 5 mois so ekiti 3 mois ezongisu bafuta bino basalaire ndambo bovanda bo te complément ya salaire ya mois il y a 3 mois mais oui c'est quoi finalement tout le monde clair na ngoti tout na te bana na yo ata basali na yo il y a du respect quand même ils sont députés comme nous on dirait bon respecter la procédure te naza kokoma biso badepute na assemblée provinciale na baagent bafonctionnaire boyebi ke toza na hôpital moko te tokendaka basoin mama akobela bana bakobela il faut banande kobenga-benga na batelefone président te vice-président te tuna keste te oyo te kendana nepa intel zwa mbongo moto kozongisa nsima dans la gestion de l'assemblée provinciale. Alors, donc, tu bengi Godin Mpoi. Viens nous expliquer ces choses. Alors, Namibé, quand ils ont la question qui bat au mitane, la commis, donc 1/10, bisous comme toi, 48. Donc, 5 signatures suffisent. Mais, na 8 signatures, oh, bisous, totiaki. Pour tout ça, là, qui 2 pétitions, 2 documents. Il y a l'Iboso, terme pétition, nani les alakate, toi 17. Mais, tant que le terme consacré, les alaka, proposition et résolution. Ah, ok. Tout est pour changer. Tant que changer en tête, bateau qui présent mon coloana, qui 8. Signé, bon, tu portes ça. Porte ça, 5. Tu portes à caca. Bon, monsieur, tu peux expliquer, bon, raison, pour un temps. Tu portes ça. Curieusement, tant que tu portes ça, tu peux en Godin Mpoi, en 10 000 le même jour. Mon colo, il y a ouverture à session le 30 mars. Paf, direct. Tant qu'on a fini la session, au Bimanaye, recevoir. À réceptionner, puis à cesser. À ça, qu'on dirait que plénière, il y a Coca-Cola. Automatiquement, vice-président a remplacé. Mais mon colo, que tout ça, la plénière, Tokoyuka, Toko Bimisa Makambo, président, Angers, ça là qui que tout ça, Bangonyoso, Bakbeya, Bazala suspendu, bureau d'âge, Moutou Eya Kotala Makambo. Tout comme Liban, na Tongoa, ba réceptionner. Bateau, ba contacté automatiquement.
va réceptionner 2 heures à peu près avant première. Sikoyo boye bakei po babanda ko présider. Biso to boyi. Nde mobulu ezalaki. Donc bayambaki déjà mokando ezolakisa bango ke bofandi c'est ça. Mais bango baye kosala ça. Oyoki désordre. donc bulu yeke bandeli wana. Tolobi na vice-président. Yo simbaki marteau po moninga na yo président atosaki. Yo kotosa te po na nini. Donc si on comprend bien, c'est les vice-présidents. N'est compliqué parce qu'il a réceptionné mais bah il sous au travail. C'est ça. Et tu crois qu'on dit ma yangote? Yango toyi to koti na salle pour tout signifier hier à l'ongwa. Bureau d'âge Et s'installer. Donc secrétaire provincial et administration, nous to bengaka quoi secrétaire général national, il est montou à présider et à installer bureau d'âge pour continuer les restes. Donc c'est ce qui justifie la vidéo, tout le monde qui est honorable Kazadi voilà, arraché le micro. Voilà, c'est ce qui justifie ça. Et nous on se pose une question. Ce qui bazali qu'on se reprochait l'autre côté. Pour nanini baza agité bazoboya. C'est là la préoccupation. S'il n'y a rien de fâcheux, la gestion là-bas. Bazoboya, pourquoi? Et tant que le vice-président Chibalabala, qui participait à nos réunions, invite en lieu et place Sami Kalonji, le porteur de la pétition. Porteur à pétition a identifié Tango a signé lettre à transmission. Yé mutako matana podium. Abani kotanga makambo yo. Voilà. Ce qui a ici, baninga na ye, ba yé ko compléter un à un, ko expliquer davantage avant ba pe sa parole na moto yo ba incriminer. Non. Biso tant de ça qui pétition. Terme ba bengi pétition. Na jargon ambition national provincial na règlement intérieur les armes. Kuna baza ko benga ngo proposition de résolution. Très bien. Tant l'administration fait observer biso yango. Non, le contenu est bon, mais bon changer kaka intitulé. Tu peux changer intitulé. Moko to changer yango. Bandeko les 17 pétitionnaires bazala quitté. Bon bazala le 8 parce que 5 ça suffit. Le 8, tu veux signer pour moi. Tant que tu signes parmi le 8, Moto Oyo, vice-président, a bengi et a comporté, a quitté parmi le 8. Du reste, le même monsieur, le même honorable collègue, y est dans les 17 à Signaka. Mais tout de suite après, comme il y a réglementaire, accueilli à Komokanda a retiré signature là. Nzoka, vu expérience passée, comment ça va aventure disposition et empêcher un mot. Sauf au signaki Tikali. On est remis ma belle sous alors une fois signé, on va renoncer. Alors, tant que tu as une proposition de résolution, nous avons quitté la carte. Mais, à Benguié, Aya. Si on comprend bien, donc c'est que le vice-président Chibalabala, si Azwa Kimuto a dit qu'il y a Ozala Mopandi, ou à soutenir Bango. Donc, ça c'est une fraude escrable. Hein? C'est très grave ça. Mais quand même, il y a eu 33 députés. Mais non, ça veut dire que Tango, Bisso, Balaki, ça c'est. On est allé première terre. Bisso Tolier. 33 on a passé là, normalement. Par le bureau d'âge. Pour Bangonio, se basali frappé dans la proposition de résolution.
bureau d'âge a présidé réunion, à 40, hein, à 40, va voter pour Godin Poi, na bureau et zonga. Pas de problème. Nous allons nous incliner. Mais à ce stade, ce que vous savez, c'est pour qu'il y ait une justice. Va fonctionner, va donc ça l'aventure. Bobino Bokena justice, ni Bobino menacer ma confrère journaliste. Oui. Menace et ça limité. Il y a des confrères journalistes qui se substituent à Godin Poi. Ce sont quand même ces conseillers en communication. Non. Ils ne sont pas autorisés à nous insulter. Ils ne sont pas autorisés. Ngai ndenge nazali awa. Avant nakozala élu. Nakoki kofinga député ndenge nalingi te. Nakoki kofinga sénateur ndenge nalingi te. Nakoki kofinga ministre ndenge nalingi te. Nakoloba nde likambo ezali. Moi je pensais même, je dis à certains amis, il faut batouana, baké na justice, baké na ko expliquer biso. Isika ba monaki biso, toke ko senga Godin Poi mbongo. Isika to senga kiye, apesa biso mituka. Isika to ko senga ye, akomisa biso ba ministre. Apparemment c'est le président Godin la mbongo belé. Koyoka ngoka kawana. Koyoka ngoka kawana. Est-ce que Bino va avoir une immunité parlementaire? Si. Nous vissons de l'immunité parlementaire. Et ce journaliste déclare que Godin Poi Moutalobi na yalo mabongo. Que vous n'en avez pas. Que parmi biso, batu bako senga mbongo, batu ba akene kozoya ba mbongo na hôtel de ville comme Aboy, yango na ba kanda na kati na biso. Ezala ba misu bakena ko senga ya komisa bango ba ministre. Tango lokola boyaki, yango ba na kanda na ye. Batu musu bakena senga ye a sombela bango ba jeep. Mais je voudrais ici rappeler à l'intention de Godin Poi et de tous les autres. Godin Poi avant comme député, surtout avant comme président de l'Assemblée provinciale, nani nakati na biso akendaka na ndako na ye. Motote. Quoi de la influenté? Non. C'est parce qu'il y a député et président de l'Assemblée et que problème nous faisons dans l'Assemblée. Bah comment on a président et assemblée. Mais bah comment on a Godin Poi. Ça veut dire que avant hier Zarawana, les députés posaient leurs problèmes à leur président. Ndenge ça le makana Assemblée nationale, na Sénat. Yo kaki mama mabunda loba kiango. Tant ba déchoiré que un tel a qui ko senga ngadu. Donc vous avez affaire à l'animateur de cette institution. Voilà. Et non la personne. Voilà. Et en ce moment-là, votre collègue journaliste doit peser ses mots lorsqu'il parle. Et ça, nous comment que j'ai pas na bino ba presse ba traitement de l'information. C'est pour que au verset na hérésité, au verset na offense. Na ba personnalité à tout. Non mais moi mon problème est que les confrères se plaignent à menace na bino ba pétitionnaire et surtout tant besoin de lancer bon yé na ba recherche n'est pas juridique à sali à moni bo amé pe na ba immunité parlementaire tout comme pe le quoi travail immunité pour funda yo bon le quoi la menace est mort oui c'est qui considère cette tentative de meurtre le quoi la tozana immunité té yé mutapé sa immunité hein à continuer ko funda bato. Mais à ma connaissance, vous êtes justiciable. Nous avons l'immunité parlementaire. Je le dis, je le répète. S'il ne le sait pas, il doit pas faire son métier. Nous jouissons de ça. C'est dommage. Il y a côté une immunité parlementaire. Mais, donc il y a qu'à respecter Moutazangi immunité. Il lui est autorisé de dire n'importe quoi sur les personnes. Apparemment, beaucoup m'ont déclaré des dénonciations calomnieuses. Mais comment? C'est cela. C'est cela. Et puis, Godin Poi et son chargé à communication, mais nous ne le connaissons pas à l'Assemblée. Porte-parole et Assemblée s'appelle le rapporteur. Léon Junior. C'est lui qui peut parler de ce qui se passe
à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas un journaliste de le dire. Mais quand on les faisait à Mike, bon, on a son histoire, parce que la même histoire aussi se répète. Ah. En 2019, j'ai recevé Moukebaï, honorable bien sûr, Voilà. mais aussi, ce sont le même type qui s'attaquait à Moukebaï, mais apparemment, Mais attendez, quand... c'est la politique de votre président. C'est sa politique à lui. L'honorable Moukebaï a subi, a écopé une année de privation de salaire, une année d'absence dans l'Assemblée, une année où ça lui-même et qu'il n'a pas boté les minons dans la prison. Tant qu'il a dans le tribunal. Parce que il avait dit, d'après le président Mpoyi, du mal de ses collègues. Et maintenant, Godin Mpoyi tombe dans le même piège. Il s'autorise, il y a qu'au finga baninga naye que nous sommes dans les médias, va jusqu'à utiliser un journaliste à finga biso. Mais c'est grave. Il doit écoper de la même peine que Moukebaï. Parce que il est mon président Kayango et de façon orientée. À son tour, le bureau d'âge doit faire ainsi. Ah voilà. Et cette question, je la porterai personnellement. On doit avancer et surtout que chuter sur cette émission. Vous avez bien compris ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorable Mbonzi Boyebi a la grande gueule et Yabandi membre communication Lelo vraiment donc c'est un chevronné en matière de on ne reste pas là-bas. Nalingi pe bino pe bakelimi beko. Kaka na ngumba yango ya Kinshasa makambo beko. Lelo ba secret d'état ebimi. Il y a vice-gouverneur à Zobimisa. Mais quand on peut expliquer biso parce que nous avons une expérience na Katiwana. Lelo yo conflit à gouverneur Ngobila na vice na ye. Kaka bino lisusu boye na pétition mais avant na simba na pétition. Pour na bino vice-gouverneur akoke kozana musala nini? Motuna na yo ezali esengo mais il y a justement des préoccupations na biso na pétitionnaire. OK. Gestion il y a Godin Mpoyi, ils ont empêché biso toyeba nini ezoleka na ville. OK. Ils ont elongoli biso mpifo na biso na ville. Gestion na ye. Makambo ebele ya ba résolution tozwa ba acte ba nini tiroir. Beaucoup kenda na ba commission et aussi vous dire ici que tout kenda ka ba commission to salaka ce sont des missions de service. Tout kenda ka sans frais de mission. Sans frais de mission. Oyo nazolo ba oyo. Kutana ba député musutu na ba ce qui n'a pas aussi. Likambo ya absence de prise en charge des médicaux. Tout na bango ce qui n'a pas aussi. Likambo ya ba jeep. Tout na bango ce qui n'a pas aussi. Likambo ya ndako wana bâtiment. Tout na bango ce qui n'a pas aussi. Ça veut dire que bango bango ça ce qu'on appelle le faux fouillant. Comme ma biso na débat au journaliste wana ke ko ba kuna ke na ba ko senga. C'est quoi ça? C'est de la bassesse. Le problème que nous, on accepte. Tokenda qui n'est pas le président, il y a l'Assemblée. Et pas le Godin Mpoyi. Tokenda qui n'a président l'Assemblée, proposer des problèmes, on a dit que Tokenda qui n'est pas le président. Nous acceptons. Considérons ainsi que c'est vrai. Mais gestion naïe. Nous revenons sur notre préoccupation. Est-ce qu'il est capable de couper sa moto Jeep? C'est vrai. Les Alaka très maladroits sur le tambour à Mokili. Au tout à tolo. Que yo yebi yo koki. On a diplôme n'indépendant ça là-bas. Ni ma passe. Na lobby, les Alaka mama mingi na mokilo tambour à tout à tolo. Hein? Que yo yebi yo koki. Non, c'est pas ça. Tout le monde a 5 CV en réalité. Il y a un bâtiment, il y a un CVT. Il y a un Jeep, il y a un CVT. Salaire nabiso, il y a un CVT. Absence de prise en charge, il y a un CVT. Kozanga ba frais de mission na ba mission. Il y a un CVT.
etali CVT kofinga baninga no député banda ezali kamba CVT. Nous on rentre là, hein? On rentre là à cause de la décision monsieur sans que baninga na bureau bazala informé. On etali CVT. Avant, moi je reviens sur ma préoccupation. Avant comme président de l'Assemblée provinciale, motuli na kene ko senga ya sombe le jipe. Atape ko za wana, ya ko sombe na jipe. Ata ko ko za wana. Ya ko comme ça na ministre. Parce que ce qui y a za wana te. S'il y a des négociations avec la ville, composition du gouvernement là-bas, et que le gouverneur estime qu'il veut prendre ses ministres dans l'Assemblée provinciale. À Kole Kaka Ranan. Quand le président y a assemblée, c'est ça mon tomus. Si mon tomus n'a pas construit les Gamangote, alors pourquoi il doit faire une affaire personnelle? Vous comprenez? Notion naïe y a pouvoir. N'est pas comprendre le pouvoir. Il y a au moins il a été. C'est pas lui. C'est la fonction qui. C'est la fonction. Les gens s'adressent à la fonction et non à sa personne. Pour y avoir à cause de la moto, bon côté pour ba droit ya batonano, azo bafouer yango. Ba droit légaux, hein, azo bafouer yango. Bon on est en tant qu'individu à cause de la. Il faut battre base à la canard bonne manière, bonne compréhension pour toutes les choses. Mais moi je considère ça comme une fuite en avant. Ce n'est pas ça le débat. Débat na biso ezali hein. Ndako wana baza kotonga. Il a expliqué biso. Et vous meli pour la nini. Mbongo azwaka crédit azwaka na banque. Ezali ya yete crédit wana ezali ya assemblée. Est-ce que vous comprenez là? A expliqué ya mbongo na yete. Asala na yango nini appel d'offres ezaki comment? Maison ezwaka yango pour ba tonga ba sa nini? Est-ce que bazaki dans les normes? Bon, et mbongo sila ki ndenge nini misala etelemaki. Bon, misala eko reprendre mbongo wane uti wapi. OK. C'est ça, la question est celle-là. Donc apparemment le marché public est un problème. Un sérieux problème. Nous ne sommes pas montakene qui n'a privé pas naie, ton bureau naie. Là ça nous importe peu. Là il s'agit d'une question de politique publique. Et ça n'a pas norme na yango. Achat véhicule pour les députés, a eu crédit na banque. À notre insu, il vient nous dire c'était un mensonge. Aye koye bisabiso a lobby non, motosongolo a ko fournir bino ba jeep. Na ba intérêt talabo pour na ba jeep. Bato na bato ba poni ba qualité o ba lingi. Pour nous, to futa kande terre futaka nde moto ayaki biso ba jeep na prix apesa ki biso. Nous okanini to futaka à la fois banque à la fois moto. Est-ce que vous comprenez cette méchanceté? Et tout le cas creuser wana non, certains collègues députés qui sont victimes comme nous baza ko s'opposer. On ne comprend plus rien. C'est ça la démocratie en fait. Non, les victimes comme nous hein, s'opposent à ça. Likambo ya ndako ze mbongo nyongo, mbongo na biso. Likambo ya bajip, mbongo na biso. Réparti sur chacun. Absence et prise en charge ya banini, ezali victime biso. Arriéré de salaire, ezali biso. Biso nyonso makati. Mais comment comprendre qu'un bon nombre va s'opposer à la revendication de ça? C'est là, ça me dépasse. Ça va, on va chuter. Maintenant, c'est quoi? Motion de défiance sur la contre vice-gouverneur. Mes réponses n'a coupé ça justement. Biso to ngai personnellement na yebi amote. OK. Na moni pe amote. Na yoki kaka. Luka bato nyonso. Parce qu'on n'est pas organisé. OK. Sauf que gestion il y a une gestion
quelque peu normal. Nde bomonaka chef de l'État yi na makana marché central te. Parce que nini aménagement de la province, ils ont une matière exclusive de la province. Donc, la première institution s'appelle Assemblée provinciale. Kaya Kinshasa, c'est l'APK. Et Bandina Noanati, dans vice-primature intérieure, Kamati Kaba. Vous voyez comment on a même le président de la République Ayawa, vous verrez le président de l'Assemblée provinciale assis en périphérie. Masole Zarakinde, président de la République, gouverneur Mondelo Wana, na Batea Bank. Allusion na président de l'Assemblée provinciale. Exact. Vous comprenez? C'est-à-dire que Tozate, avant d'y avoir un Panzi, comme syndicaliste, tout le monde, c'était la confusion. Vous comprenez un peu la chose? Moi, je ne sais pas si nos collègues comprennent cela. De même, ce que tous un fonctionnement harmonieux, ou que la résolution de Zouaka, acte de Zouaka, kuna nyoso, et Zouaka, continuité dans le terrain. Mais les makambo, ou Tozoka, amplifier mon macasio, n'étant aussi c'est là. Il existe un comité des sages. Et ça a une assemblée provinciale. De pareilles choses, ça se résout dedans. Nayoki wana ke bakendeki na présidence. On les avait invités là-bas. Les titulaires ils sont adjoints, ils sont vice. Nayoki ke bazaki na présidence. Mais c'est ridicule pour la première institution qui est ici. Vous comprenez? Qui n'a aucune capacité, il y a qu'à gérer Makambo et Zali, il y a province. C'est tout cet ensemble de choses où toujours reproché na Godempoy. Et ce qui est malheureux, au lieu d'être humble, à s'humilier, pas yebi, que toujours au bas, Zali véridique. Moi je voudrais, journaliste wana que ne kofinga biso wana, at vanda, ati abiso en face. Na moto yé azo protéger Yohan. Ou azo kumisa yé. Ayoka, la réponse. La presse, c'est l'information. Mais c'est aussi le traitement de l'information. C'est beaucoup plus le traitement de l'information. C'est ça la mission de la presse. Voilà. Mais quand vous ne traitez pas l'information, arrêtez de faire le journalisme. Ok. Donc tout le monde peut communiquer, mais tout le monde n'est pas journaliste. Voilà. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Honorable invité, celui en une minute, moi, la conclusion, on a des électeurs, on a union sur MLC, on a Congo Mobimba. Une minute, on a Bisabango, Mambi, Mazama, Tima. Boye ba été, il y a solo poto, ils ont une assemblée provinciale. Plénière Oyo, Isingeli, Godempoy a expliqué. Makambu oyo ba pétitionnaire baza ko reprocher plénière yango nanu esalemi te. Plénière oyo esengeli ba 4 membres ya bureau mususu ba samba baloba makambo oyo ba pétitionnaire ba expliquer bango nanu esalemi te. Pona nini po bango wana nyonso basali ba plénière ba luki ko présider yango alors que bazali sous le coup ya pétition. Ndenge mibeko milobi tango au réceptionnaire au koki lisusu ko agir na fonction na yote jusqu'à ce que le Kambwango ici là. Soki ezali favorable aux zongi na mosala. Soki ezali favorable te yo longoi. Matondo mingi. Voilà, parlons aussi de l'actualité pour citer honorable Mbonzi. Les loyaux nous cette émission boye les 9 dans le lobby. Normalement, dans chaque nana à la Mouka, il faut Martin Fayulu a cédé dans Moïse Katumbi. Mais pour Yokaye, à l'objet que Bino déjà pour ça la auto-exclusion, ok, une union sacrée, pouvoir flambeau, ce qui n'est pas de qu'on a Bino Adolphe Mozit. Et pour perdre le pouvoir, Kakaboué. Kozala, bon pas dit ça, nous avons ça, mon informer, éduquer et vulgariser.
Bino sikobo que côté à Martin Fayulu. Boté aye, bolakisa ye concept mi balewana. Union sacrée ezali philosophie. Ezali une philosophie, une idée. Nengani nitoko gérer désormais mboka. Contrairement à la Mouka est une plateforme politique, une structure physique avec des animateurs. Na union sacrée, monto contre la union sacrée. Union sacrée, monto à porter à kolata makanisio wana. Pas ça le yango. Mais na la Mouka est une structure assise avec des fonctions, bateau, des actions précises et à ça. Mais union sacrée est un comportement à adopter. Kende côté ya Martin Fayulu. Le kola yebi a moté a koyeba un lobby 10 avril 2021 selon la charte de la Mouka signée par les 4 leaders Jardin Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, Moïse Katumbi Chapoui. Lobby, passation automatique. Protocole te et l'autre mon côté. Boutou à l'heure qui minue coquille. Moïse Katumbi Chapoui. Coordonnateur, il y a la Mouka. Oh, Rien d'autre. Ata au lobby kuna, ata au keo mati likolo kiti na se pamba. et bon, moi, il y a un peu sa flambeau. Biso bambonzi kaka wana, kaka boye. Moïse. Dans le même ami coordonnateur. Coordonnateur. 6 mois. Minuit, 6 mois. Le reste, ils ont marqué la wenze. Oh. Mais bah, tu as fait des boyas, le chité. Oh, tu as atteint la bonne ticket, Bakende. Tu as moussé à côté de ton jet, tu vas continuer à Kati. C'est lui le politique qui est là. Oui, il y a des fissures à la Moukate. Il y a des fissures. Moi, je ne combattais pas à Bungaki. Mon problème, c'est que je n'ai pas quitté la différence entre une philosophie et une structure. Au moins, le quoi on a expliqué, ce qu'on peut expliquer, au moins on va comprendre. Ça c'est bon. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On aura bien invité celui en 1 minute. Moi, la conclusion, on a des électeurs, on a des MLC, on a des Congo Mobimba. 1 minute, on a des Sabango, Mambi, Mazama, Tima. Boye ba été, il y a solo poto ils ont une assemblée provinciale. Plénière Oyo, et Singeli, Godin Poy a expliqué. Makambu oyo ba pétitionnaire baza ko reprocher plénière yango nanu esalemi te. Plénière oyo esengeli ba 4 membres ya bureau misusu basamba baloba makambo oyo ba pétitionnaire baexplike bango nanu esalemi te. Mpona nini? Mpo bango wana nyonso basali ba plénière baluki kopreside yango alors que bazali sous le coup ya pétition. Ndenge mibeko milobi tango au réceptionnaire au koki lisusu ko agir na fonction na yote jusqu'à ce que le Kamboango est si là. Ce qui est favorable aux zongi na mosala. Ce qui est favorable te yo longoi. Matondo mingi. Ezalaki honorable Mboka Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi openda de rappeler azali moponami motindami ya population ya limité à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, azali secrétaire national chargé de mobilisation et implantation na MLC, Mouvement de libération du Congo, et le monaye boyoki Mambi Matali engumba mokonzi Kinshasa, Mambi Matali Congo démocratique. Ezaki esengo ya koyeba ke bozalaki mpenza ebele. Merci na Starly Lima oyo azalaki na crise de vie ya émission oyo. Merci na depesa bandeko balandi nyonso ngana bino tokutani mpenza mbala ya nsima kandi toloba pepe congolais mibundela po soko mibundeli te moto abundela yo aza te. Donc puissance ya liloba eleki ya lisasi tokutani mbala ya nsima matondo.